petit amour, tu me manques énormément. Je t'aime très 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 fort. Je te porte dans mon cœur, tu sais. Et en plus, tu sais quoi? J'ai très envie de toi. T'as pas envie de toi? T'as aussi envie, hein? T'as aussi envie de moi. J'ai très envie de toi. Tu me manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis j'ai envie de crier partout, hein. Dire au monde entier que je suis folle de toi, amoureuse comme une adolescente. Je t'aime. Bonsoir, 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 chers amis de Kuli Media TV. Tokutani susu comme promis, toyebisaki bino que toke mwa muke kopema tozonga. Ben ce soir tozongi po tozwi quelques nouvelles ya makambo etali Moïse Mbie, mademoiselle Liliane na mademoiselle mosusu na kombo ya Mireille Mokeni. Eh bien, lelo, bato nyonso, je crois, batali, bamoni, biso, tu es toujours na cadre analyse na biso. Tomoni famille à Eliane, c'est-à-dire papa oyo aboti ye, mama oyo aboti ye, na ndoko na ye, bazalaki lelo devant Molière TV, émission wana ezalaka ya babola, présentée par Monsieur Léon Nemalemba. Bazalaki epa na ye mpona kotalisa problème baza nango ya insécurité. Insécurité due à quoi? Insécurité due à enlèvement nanu esalamaki ya avocat ya Eliane. Cet avocat-là, vous avez les images sur internet, il a reçu une balle na makolo. Donc ba betaki masasi na lokolo. Avocat wana ezaki juste pour na intimider, ba koyebisa que soko continuer na dossier ya Moïse Mbie a etalio. Famille na yo bakobosana yo. Ameki kobimisa ba français milai oyo ye atanga mpona kolakisaka ye te aza avocat aosala mosala na ye ebe azwi coup de balle na lokolo batiki ye wana na mabele. Famille ya Eliane bakendeki susu mpona kotalisa ete na bato ke baza na insécurité na cadre ya vie privée na bango moko, c'est-à-dire mikolo nyonso pokwa nyonso bazozwa ba coup de fil, bazozwa ba menace. Depuis kaka likambo ya 10 000 dollars ebandaka oyo balingaki basoudoye bango mpo bakanga minoko lokola baboyaki yango, eben makamutu wana esi ebongwani ekomi mindondo mpona bango. Mais on se pose une question. Famille à Eliane, bato balobi ke Eliane azokosa, bato balobi ke Eliane azoluka mbongo. Mais tina niveau ya kokende na émission lokola ya papa Léon Nemalemba, tina niveau ya koluka que cette histoire soit négociée, parce que papa Léon Nemalemba ici clairement que ceux qui boye na dossier na bino ya viol et que vous avez ba preuve te, puisque moi na sa comme adulte vous risquez que vous soyez et l'autre côté gain de cause te, parce que vous avez ba preuve te. Babi non, biso to na besoin mbongo te, toza na besoin kaka ke kolo makambu, c'est-à-dire Moïse Mbie asenga boli a reconnaître nanu ba tor na ye na makambo, a reconnaître ba pasi ya sali mona na biso ndenga baby CV ya mona na biso, et puis asenga bolimbisi yango balobi. Après kosenga bolimbisi nde tokotala ndenge nini tokoki konégocier na ye po makambo yo ezala eleka na ndenge ya ba biso ba bantu. Voilà leur terme à eux, ba bantu. Voilà. Na ndenga bokoko. Mais Eliane, problème na ezanini. Apparemment la jeune fille Eliane, biso nyoso tozomona zongenga boye,
mwana bato déjà ndenge bozomoni wana na ba âge ya ba 21 ans soki 20 ans zanango nzoka nde mobimba na ye ndenge aza wana asi akomi na ba 45 mais 45 kutu ça va peut-être ba 60 ans po mwana bato ndenge aza wana akoma koyoka baventre pasi mikolo nyonso dû na baavortement oyo basalisa ye et encore baavortement wana bato bayebi te oyo bazalaki na connaissance ya dossier te lokola papa Willy Kinkela le sponsor boyoka ke avortement wana esalama sous emprise ya drogue c'est-à-dire bazwa mwana bamelisa ye babiloko bimelamela badroge ye akomi na état moko ya inconscience bamemi ye mais maintenant bamemi ye na nani Moïse te moto amemaki ye bras droit ya Moïse oyo nauti kolakisa bino image na ebandeli. Voilà pourquoi nauti kolakisa bino image ya mwana mwasi oyo babengi Mireille Mokeni. Mais tout ce que je suis en train de dire eza ngai te munazolo bango ezali famille ya Eliane mutu balobi yango lelo. Biso tozosaka analyse, tozo rapporter dans l'histoire et puis to mekota la fond na suka. Donc je continue. Mireille Mokeni oyo azali attaché de presse ya Moïse, c'est-à-dire liso ya Moïse na miso ba journaliste na miso ba chroniqueur na miso ba ya bato basaka ba débat pona kotala image ya artiste na bango to pasteur na bango parce que ça peut artiste en même temps. Yem tayaka liboso ko kotsa ba introduction avant que Moïse abanda koloba. Yé attaché de presse, yé pe mutakoma ndenge toyoki entre guillemets abongisaka ye cravate na chemise po ayeba soki ebongi to ebongi te. Ye wana nde mutu entre guillemets adrogaki mwana wana Eliane pona komema ye balongole zemi. Mais batata ba mama bandeko soki vraiment eza ya solo niveau nini ya kindoki ya boye vraiment yo mwana mwasi kitoko boye. Mais toujours comprendre quand même que c'est possible. C'est possible pourquoi bota la vidéo wana oye bandeli na otako tshela bino boyo kanenge mwana mwasi akolela mwana mobali. O bolingo. O lolango. Boyoka. Salut, 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 salut. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera. Bonjour, je viens de me réveiller. J'ai fait un cauchemar surtout aujourd'hui. Bouti kolanda mwa extrait wana na uti kochela bino ya Mireille Mokeni aza kolela ya ye bolingo na etelo. Donc ba message wana nyoso eza ba message aza kotindela bolingo na ye bolingo na ye wana biso toyebi te hein? Bato nde bango mutu baza koloba ke non ezalaki destiné na Moïse Mbiye parce que ye moko mwana mwasi yango pe abala te. Mais qui est Mireille Mokeni? Mireille Mokeni azali mwana mwasi moko ayembaka pe kitoko. Asala banzembo na ba rappeur, asala banzembo ya nzambe, asala banzembo mususu pe ya normal. Donc aza fille moko ayebi eloko alingi, mais na ba makambo alingi vraiment à réussir. On sent que la fille a besoin et a envie de réussir. Et vous savez que les gens qui sont obstinés dans le cadre de la réussite dans la vie, ça prêt à tout. Hein? C'est-à-dire que non, ça la boye po kokakozwa boye bakoko sala. Nyoso na pona regarder kaka standing moto regarder ligne moko botpoto akoka kozala toujours na niveau ya linga kozala. Mais bon, bino mo boyebi ba makambo mango ndenge ezala kaka. Tozongira mwa histoire na biso po toyeba suite ya ba événement oyo. Donc nazako yebisa bino ke mwana mwasi oyo balobi akomi akovanda kaka boye
na katikati ya mwa mobimba boye ye aza koregle 3 fois. E batata bamama bandebino moko boyebi ke bana basi bamama na biso to bandeko na biso ya basi bareglaka 1 fois na mois. Mais mwana oyo na makambu nyonso basali ya kolongolaka ye baze misu en prise ya drogue akoma na baproblème ya santé. D'où baza koloba ke babebisi vie na ye. Papa na ye ayebaka makambo oyo te, mama na ye ayebaka makambo oyo te, ezalaka soki mwana auti classe o mama na ke église, ah mama kende kosambela. Bazosala confiance na pasteur na bango mpo bayebi ke pasteur wana yende azali père spirituel na bango nyonso ya famille. Mwana routa kelasi bo mama na ke église kende bakobenga ete bakotungisa ete mpo bayebi kaka kosambela. Mais losambo nini? Prière nini? Suite yango bazemi ba problème de santé, mwana komi kolela lela, vie et baby. Et dans tout ça, il y a des complices qui sont quand même qui sont en plus des femmes. Entre autres, Mireille Mokeni. Ba parole ils ont engagé kaka famille a makambo na koloba, ils ont engagé kaka famille a Eliane pour bango ndem to balobi yango. O ngai kutute. Po ya ngale na zakana maloba na ngai pona loba c'est que na sali investigation na ngati na suka pe na lobi mais on a ça nanu récapitulatif ya masolo ba uti ko beta epa ya Molière. Pona ko édifier bana nzambe pona ko lakisa bino histoire na niveau nini ekomi. Enfin, na ba nouvelle auto kozwa lelo. En tout cas, beau s'accrocher. Yango naza koloba nazo répéter na bino nyonso. Na ba oyo bazo ya sika, na ba oyo bazo ya na sika te. Beau s'abonner massivement na chaîne na biso ya Kuli Media TV parce que ba révélation oyo to robimisa dans les 24 heures. En tout cas, si pas 24 heures, 48 heures, eza ya mkosakana te. Po ba ebisi biso ke ba vidéo ezali. Tozo zela kaka batindela biso yango. Mais eza ya Eliane Pété. Eza pe ya Mireille Mokeni te. Mais eza ya mutu mususu mwana mwasi ayembaka pe aza pe chronique, enfin journaliste. Donc na opesa bino déjà eza lokwa na obimisa bino mwa parti quoi. Donc na obwakela bino mwa bozala mwa soyi na likambo yango. Donc, dans les 24 heures, kaka Bolanda suite. Mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Likez les vidéos. Bon, moi cloche waneza pembeni. Bo fini yango po bo yambaka ba notification. Boyeba ke non vidéo c'est commis en ligne et comme la bino bato liboso. Boyeba kolanda ya biso ba analyse. Kuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Eza kosenga bino na bino nyonso merci à mingi. Ndenge boza ko continuer ko s'abonner. Ndenge bozo continuer ko landa biso. Moi bambote nanga lelo epesami na Gloria Christina vita mwana na ngai. Ba gros bisous na yo de la part de papa. Lelo ezaka yé parce que nako combiner na bato ebele te. Donc Gloria Christina yé moko. Émission na biso komi na suka batata ba mama ndeko. Ndeka na lobaka. Bolamu ezali pai na bino nyonso na bambuta na bino. Tokutani ka mikolo. Merci.